Bonjour coquette ezanga mamela ni munabengi olisusu. Nasali même vidéo ya ba carton eza ndako nanga una tindeli wana pona koyeba dimension ya carton. Munene nango peut-être carton na moyo bimisa ngo bio mutame mango ezate. Pona ju appel ba veve mususu bazo ko joindre ote. S'il vous plaît. Coquette yo ebaki ngate ngape na ebaki yote. Na ebio na nzela bimission sali ya ba veve. Na bolingo nzambe benga mamado pesa carton kanga carton wana opesa ye biloko nyonso oyaki na carton eza kombo ya ba veve nga moko pe nazali veve pesa ba carton wana pa ya mamado akabola po bandeko mosusu moyeba joindre oyo eza te oyo nyonso na bengi moyeba joindre oyo eza te mosuku ta déplacer kiti ya kilobi aye kozela na porte wana soki amona ye mutu te pesa carton na loko yebi ko yebana kina mamado boyebani mingi boza na facilité ko benga mamado benga ye azwa carton récupérer carton wana po akabolanga bandeko nanga ba veve on a pensé ki na bango pesa bango carton na bolingo nzambe. Merci beaucoup, ciao. Merci beaucoup mama na ngai na ba audio sali. Merci beaucoup nzamba pambolo mina ide bozui. Maser so ebi douleur nga na zanango eza mawa mingi bosala ka ide wana bozwi wana bosala ngo eloko révolté nga susu makasi komona bilamba onga na tindeli yo te nazomona ngo na ba théâtre azolata basaka me azomema mapapa azolata mama ata mutema mabe yango koli munene ndengo wana yaya koli munene ndengo wana mwana oyo likambute yaya bosala ka ndengo bosala na pesi nzela bosala ndenge ide bozwi wana bosala be mission eza mawa mingi nzamba pambola bino mi masere na nga suivre nga lisusu masere na ngai eloko na ngina préciser lisusu bilamba surtout logo ya Valentino elamba moko ya munene on atielaki yo blouse ya Valentino ya munene eza na VL ya orange alata on a théâtre ya bazana aza mwasi ya gesho na théâtre mususu aza mwasi ya Serge na ba théâtre belé awa basali alati bilamba na kati na bilamba onga na teki na kati ya carton po bopesa bana nazomona biloko ngo nyonso azolata ata mutema mabe ngo ebele ya carton munene na mona koza biloko nyonso ndenge wana ndenge nini mutu ayebi ngai te yaya nga na yebi ete na yoki mapola bandeko na ngai etape bino boleka nga menani na leki yango nazana ngo ndazoleka ngo koma kosala biloko ya ndenge wana se na bosala pe loko bozelo kwa nga naza musika na bino boza sur place bosala ndenge bidio wana bozwi penya maser ezala malamu mingi. Merci beaucoup ma Koketo ya sala théâtre koketo azara pe na chaîne na ye ya YouTube ba mama moko na poto ye koketo asaka émission na ba veuve ya ba artiste. Ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sika parce que nga fongola boutique ba confinement kaka esali mwa ba retard alobi bon na ça il appelle ba veuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi ba mama veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fona pesa bino tokabola mwa mulangi ye pe mama alobi te nga makambo ba caméra na ligne yango te soko koya sans caméra wana sava bato baoya monaka na zwi eloko bakanisa na zwi mbongo abenga pete ti lelo kolo bilamba ye komona coquette alati bilamba wana na scène azo jouer nango bilamba mingi oyo ya mama na biso ya veuve sans souci ataki bilamba wana akomaki mutu na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya ba orphelin na ba sac à main ba veuve bakozwa ta ba 2 na ba mapapa coquette akenda luka mwasi ya dadi likambala apesa ye biloko koli ya kufungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya dadi likambala apesi ye sac nga mo mutu na kabeli yo. Ale mama na moni bongo abandi ko azongeli kotala émission zwi ba numéro ba veuve abandi ko benga bango ayoki ke bazwa te atindela pe de la paix bazwa te bozwa te ndenge nyo tozwa te babengi coquette numéro le 40 ti baye kozwa yo non biloko wana ezali kutu eza pe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini
lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fi moko Lolita nga moko muta liboso nde nakendaki nakei ote eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga matonge natambola nake nakuti Kadena mama mosusu akei ya veuve akei akuti Kadena ayelobi nango na ntongo ote azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani Lolita akei tournage na Coquette osaba bobenga ye ote tokobenge po nini mutu mo na kati donc babengele nini mutu asi akei okay Coquette style elo baveuve so babenge numéro ezoleka te moko abengaki elelo te zela na peso kasi adresse mosusu alingi apesa adresse boyo telefone nange eza na charge te akati akangi telefone donc bilamba bato wana mosusu kutu na scène ya azojouer garçon moko alati yango pe donc tozomituna ateki misusu akabi mosusu ye moko akomi kolata na otindelo baimage wana omonake alati yango alati bilamba moto monene mpenza alati bilamba veuve sans souci azongisa biloko message nga nazolekisa partout soki azongisa biloko te soit asenga mwana mwasi wana pardon omeli biloko ya baveuve ebele bongo na baorphelin makambo nini ekoyela ye na vie ayebi te azolinga bala aza na fiancé bakozwa ye ndenge nini na famille wana yo ezolinga kota donc na video oyo baye kotala ndako na mobali na ye wana elamba mobali wana alati ya carré ya noir blanc wana soki gris blanc wana pe eza parmi bilamba batindaki donc on sous-entend que atekaki pe bilamba mosusu mama wana abandeli kotinda video ya bakoli eza oyo atindaki te mais eza po alakisa dimension grandeur ya koli oyo ya atindaki liboso Coquette oyo asalaka théâtre Coquette azalaka pe na chaîne na ye ya YouTube mama moko na poto ye Coquette asalaka émission na baveuve ya baartiste ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sika parce que alinga afongola boutique baconfinement kaka esali mwa baretard alobi bon nasalela mpe baveuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi bamama veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi ye le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fo napesa bino tokabola mwa molangi ye mpe mama alobi te nga makambo bakamera nalingi yango te soki oya sans kamera wana sava bato baoya monaka nazwi eloko bakokanisa nazwi mbongo abenga pete ti lelo kolo bilamba ye komona Coquette alati bilamba wana na scène azojouer nango bilamba mingi oyo ya mama na biso ya veuve sans souci atiaki bilamba wana akomaki mutu na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya baorphelin na basaka meme baveuve bakozwa ata ba 2 na bamapapa Coquette akenda luka mwasi ya Dadi Likambala apesa ye biloko koli ya kufungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya Dadi Likambala apesi ye saka nga mo mutu na kabeli yo ale mama wana ya namoni bongo abandi azongeli kotala émission zwi banimero baveuve abandi kobenga bango ayoki ke bazwa te atindela mpe de la paix bazwa te bozwa te ndenge nini tozwa te babengi Coquette nimero elekaka te ti baye kozwa yo no biloko wana ezali kutu eza mpe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fi moko Lolita nga moko muta liboso nde nakendaki nakei ote eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga matonge natambola nake nakuti Kadena mama mosusu akei ya veuve akei akuti Kadena ayelobi nango na ntongo ote azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani Lolita akei tournage na Coquette osaba bobenga ye ote tokobenge po nini mutu mo na kati donc babengele nini mutu asi akei okay Coquette style elo baveuve so babenge numéro ezoleka te
moko abengaki lelo te zela napesa kasi adresse mosusu alingi apesa adresse boye telefone angi eza na charge te akati akangi telefone. Donc bilamba bato wana mosusu kutu na scène ere azojouer garçon moko alati yango pe. Donc tozomituna ateki misusu abi mosusu ye moko akomi kolata na otindelo ba image wana omona ke alati yango alati bilamba moto monene mpenza alati bilamba veuve sans souci. Azongisa biloko message nga nazolekisa partout soki azongisa biloko te soit asenga mwana mwasi wana pardon omeli biloko ya baveve ebele bongo na baorphelin makambo nini ekoyela ye na vie ayebi te azolinga bala aza na fiancé bakozwa ye ndenge nini na famille wana yo ezolinga kota